Mouya ototele meliongo. Na mabonda na famille moko na foyer moko. Na bien elenge mwasi mobali. Ozotanga benzine na ye Jésus. Liyo yawe papa na barrière nyonso ezala renversé. Yawe na barrière ekweya. Yozosala losambo lokola peuple ya Nzambe. La Bible dit lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Yawe papa, Dieu a fait des choses à son Dieu. Et il a fait d'Israël son domaine. Et Yahweh devant eux, Yahweh n'a même rouge. S'enfuit na bondeli Nzamba lola. Losambo oyo ekimisa bangomba mikakata na telemi mafia mabota. Na kombo na Yesu. Toutes les collines sont abaissées dans le nom puissant de Jésus. Et toute vallée, Père est notre Dieu, comblé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nzamba zotalisanga bien-aimé na moni likolo babrouillard ya makasi etelemi na monde entier. Bien-aimé na yoki Nzamba zoyebisanga yebisa monde entier ke bato nyonso babondela mpona monde. Mpona nini? Kimia na mokili mobimba ekotalisama te. Nzamba lobi babrouillard wana eza bamfutumo oyo kokwela bikolo na bikolo mpona baincompréhension ya bapays na bapays, village na village, tribu na tribu bien-aimé, famille na famille. Nzamba telisinga batu kobomana, famille kobona kopapa na macheti. Nzamba lobi anfutumo ese telemi, mais kimi ekozala na bao nyonso bakokimela epai na Nzambe. Bao nyonso bakotambola na kobanga Nzambe, bao bakokonsidere Nzambe na bomo na bango nde bao wana bakozwa kimia. Yango bien-aimé, yo muto ovandi ozozela kimia. Nzamba lobi nayebisa yo kimia okozwa ngo libanda te. Okozwa ngo na kati na krenta Nzambe. Okozwa ngo na kati na Yesu Masiya. Tangu yo kondimela ye, otango na liloba na ye, otosi epo ye azali nzela bomo ipe lo vérité bien-aimé. Tango kotosa Yesu ndo komona yango. Yango Nzamba asengi totelemela amfutumo etelemi na mokili mobimba. Oyo ezali ya basacrifice na mabota, oyo ezali ya baaksida, bien-aimé bamort subite. Nzamba lobi totelema tobondela. Yango tozoresiste contre esprit de mort. Yaya telema liwela kaka te ebongisaka te mpe mutu teke na koya lobi esipandaka. Les gens incrédules, Yahweh papa, la Bible me dit que dans les derniers jours, il donnera un esprit. Or, quelqu'un qui a un esprit du fond, la Bible me dit clairement que dans ce temps-là, Yahweh, il n'y aura plus. Le problème, c'est qu'on nous enseigne d'abord la parole de Dieu. Mais les gens reconnaîtront le Dieu des grâces. De la même manière, nous prions Yahweh, ce que par l'Esprit de Dieu, je veux bien reconnaître la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Citez-moi Yahweh, citez-moi Yahweh, citez-moi Yahweh, tends-moi la main. Citez-moi Yahweh, citez-moi Yahweh, citez-moi Yahweh, tends-moi la main. Gloire au Seigneur. Eza na bato na moment bien-aimé banda kangama na mbeki hôpital asali bambula ebele bamusu banda zobela na ndaku lisungi ezali ke bien-aimé bamusu na moment oyo azotraverse moment souffrance azangi eloko akolia bien-aimé azozanga kutu na moyen ya kotelema mpo aza na makoki te mais tozosambela mpo na bango bible elobi les forces supporter les faibles bien-aimé
soutenir bandeko nyonso oyo baza na badifficulté aza na prison aza maladi aza na problème à loyer aza na instabilité aza luka mosala tobondeli azoluka libala tobondeli na kombo na yesu Le Dieu éternel de notre Père Tout-Puissant. La Bible dit, Dieu béni Seigneur. Oh, Yahweh, donner solution à tous les peuples de Dieu. Dieu béni Seigneur, Père éternel, pour nous sauver. Dieu béni Seigneur, Père éternel, pour nous donner la vie. Oh Seigneur, Père éternel, en ce moment, nous recommandons Seigneur les gens qui sont dans le tourment, les gens qui sont, Père éternel, notre Dieu, dans le flair, les gens, Père éternel, qui marchent dans les ténèbres, qui vivent dans la souffrance. Oh Yahweh, c'est dans la servitude, dans la privation, dans le malheur, Père éternel, pour Dieu. En ce moment précis, nous recommandons, Père éternel, que l'intervention divine, que le Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, notre Dieu. Oh Yahweh, Seigneur, viens nous soutenir, Père éternel, les faibles. Oh Yahweh, Seigneur, Père éternel. Oh le Seigneur Jésus, les noms puissants, les noms glorieux, les noms, Père éternel, qui guérit, qui sauve, qui ressuscite un homme et le mort, qui a fait des choses qui n'existaient pas à son existence. Yahweh, Seigneur, rétablisse, Père éternel, notre Dieu, le peuple. Donne la vie, Seigneur, à tous ceux qui sont morts, Père éternel. Oh Yahweh, Seigneur, Père éternel, notre Dieu. Yahweh, Seigneur, élève encore, Père éternel, le peuple de Dieu. Oh Yahweh, console le peuple de Dieu. Yahweh, Seigneur, prends la guérison. C'est toi qui guéris, Père éternel, de toute maladie. Oh Seigneur, guéris, Père éternel, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans les hôpitaux, dans les soins intensives, dans les salles d'urgence, Père éternel, les autres dans les ambulances, Père éternel, Dieu. Oh, dans les combats, dans les tourments, oh, dans les salles d'opération, dans les salles d'accouchement, en ce moment précis, Père éternel. Oh, Yahweh, Seigneur, Père éternel. Oh, fais grâce, Père éternel, de grâce à Nazareth. Oh, Yahweh, les autres sont dans oh, Yahweh, Seigneur, dans les tourments, dans la paix. Oh, vive, Seigneur, Père éternel, crève de paix. C'est toi qui donnes la lumière, Père éternel. Oh, Yahweh, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui donne la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes la le Dieu de la guérison. Toi, tu n'as pas besoin de piquer, tu n'as pas besoin de piquer les gens, ni donner des médicaments pour la compétition. Non, Yahweh, ta puissance, Yahweh. Tu guéris par ta puissance. Tu guéris par ta puissance. Tu guéris par ta puissance. Pour que le monde sache que tu es Dieu. Pour que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu qui fait tout. Qui fait tout ce que les gens ne peuvent faire. Tu l'as fait. Tu as accompli les choses. Tu as accompli les œuvres que le monde ne peut accomplir. Tu es Dieu qui peut. Guéris ceux qui sont malades, Yahweh Papa. Qui a donné la vie, qui a donné la paix, la tranquillité, la stabilité, sur tous les niveaux, sur tous les plans, dans tous les domaines, puisque tu es Dieu. Zambe nangae, Zambe nanguyae, Papa nanga, Kolo Yesu motiko inanga. Zambe nangae, Zambe nanguyae, Papa nanga, Kolo Yesu motiko inanga. Zambe nangae, Zambe nanguyae, Papa nanga, Kolo Yesu motiko inanga. Zambe nangae, Zambe nanguyae, Papa nanga, Kolo Yesu motiko inanga.
bandeko nyonso babungisi kondima yene bozoyebisa tozosambela mpo na bango tozoyebisa nzambe azongisela bango kondima ya solo bible ezokonfirme biso ke mutu soki azangi kondima kosepesa nzambe te yo ndima kake na pasi oza nango loboko ya nzambe ekomeli na losambo tosali ndima kaka bien aime ata oza na kati ya pasi ndima kake losambo ya bayengebeni ebikisaka babeli mpe masumu na bango eza pardone yango tozosambela mpo na bandeko nyonso oyo baza na bipai nyonso na ntango ya pasi tosamba nzambe tosoutenir kondima na bango tobokela kombo na Éternel Dieu, car tu nous as recommandé que les forts, les plus forts, oh Yahweh Seigneur, les plus forts, accompagnons notre peuple, les plus forts, ceux qui sont dans la Seigneur, nous sommes venus vers l'éternel devant toi. Yahweh Seigneur, pour demander, Seigneur, Père éternel, de secourir le Père éternel, ceux qui sont Père éternel affaiblis, ceux qui sont faits naufrage à la foi, Seigneur, Père éternel, de soutenir leur foi, de leur donner la foi, de dire que la foi soit en Dieu, Père éternel, notre Dieu. Oh Yahweh Seigneur, qui garde la foi, Yahweh Seigneur, qui persévère toujours dans la foi, Seigneur, Père éternel, notre Dieu, car sans la foi, personne ne sera agréable devant le Seigneur. En ce moment, Seigneur, Père éternel, nous recommandons, Père éternel, pour Dieu, les gens qui ont abandonné leur foi, les gens, Père éternel, qui ont tourné le dos à la foi, les gens, Père éternel, qui ont, Père éternel, reculé, Yahweh Seigneur, dans la foi, les gens qui sont tombés dans la foi, les gens qui sont faits, oh Seigneur, naufrage dans la foi, mais aujourd'hui, avec le Seigneur, car Jésus avait dit à Pierre, oh Yahweh Seigneur, les diables voulaient te crier comme un climat, mais je priais pour toi. C'est pourquoi nous aussi ce matin, nous prions, Père éternel, pour les gens qui ont abandonné, les rétrogrades, Père éternel, les gens qui se sont rétrogradés, oh Yahweh Seigneur, dans la foi, et aujourd'hui, Père éternel, que le Dieu tout-puissant, Père éternel, leur donne la force, Seigneur, Père éternel, la foi, Seigneur, Père éternel, que leur foi soit renouvelée, que leur foi soit, Père éternel, renouvelée, Père éternel, oh, qu'ils soient remplis, oh, de toute puissance, Seigneur, qu'ils soient remplis de toute puissance spirituelle, qu'ils soient remplis de toute puissance, Père éternel, de Dieu en eux, Père éternel, que la foi leur soit renouvelée, qu'ils soient, Père éternel, oh, Seigneur, Père éternel, remplis, oh, Seigneur, dans le nom du Seigneur qui se abundaka na ndenge ya nzoto te amen ene bitumba oyo okoza no makasi oza munene molai me bitumba molimo eyaka koleka na nzoto makasi yango ozomona pola akomprenake na kobunda na nzoto te mena ifo nabunda na molimo bien eme tozotelema bipai ozali na ndako telema ozotambola ndako no mobimba ozobunda contre baesprit méchant ozoya koetufe libota na yo ozobunda contre baesprit nyonso sorcelerique baesprit nyonso maléfique ozoya kokomplike situation na kati na ndako ozotambola bete maboko tozoresiste contre baesprit nyonso etelemeli mokili mpo bato babunga nzela nzambe bato bakota na bakisi bakota na bonganga tozotelemela yango tobonde na kombo na La Bible me dit, ayez foi en Dieu. Vous avez de la foi pour prier à cette puissance. Oh, tu vois de là et jette dans la main. Yahweh te montre que tu peux faire oh. Ngomba mikamata. Wewe ndio malipotea bana na nzambe. Ndio kondima bana nzambe kwe. Ndio bana na nzambe bali pesa na mashisa. Ndio bana nzambe ba kwesa kondima bali pesa na mashisa. Yahweh te montre. Ton renverser ngomba. Ce petit ombre na ngomba mikamata. Wewe tele manatia bana. Wewe tele malipotea bana na nzambe. Ona kolongola kondima bana na nzambe. Ona kolongola confiance ya bana na nzambe. Yahweh na bonde. Dia nyumba. Wewe tele. Eto resiste bolamu ya bana na nzambe. Eto resiste bolamu ya kumikia na yoso. Uya ototele melongo. Na mabonde na famille moko na foyer moko. Na pia elenge mwasi mopai. Ozo tanga benzine na ye Jésus. Prions Yahweh papa ma barrière. Yoseka la renverser. Yahweh ma barrière ekweya. Yozosala na sambo lokola peuple ya nzambe. La Bible dit lorsque Israël est sorti
de l'Égypte, Dieu a fait de Juda son Dieu, et il a fait d'Israël son domaine, et Yahweh devant eux, Yahweh la mer rouge, s'enfuit, na bonde lizamba lola, losambo oyo ekilisa bangomba mikakata litelemi na bavie ya mabota, na kombo na Yesu. Toutes les collines sont abaissées dans le nom puissant de Jésus. Et toute vallée sont, Père éternel, notre Dieu, comblée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nzamba zotalisanga bien-aimé namoni likolo babrouillard ya makasi etelemi na monde entier bien-aimé nayoki nzamba zoyebisanga yebisa monde entier ke bato nyonso babondela mpo na monde mpo na nini kimia na mokili mobimba ekotalisama te nzamba alobi babrouillard wana eza bamfutu moko ekokwela bikolo na bikolo mpo na baincompréhension ya bapays na bapays village na village tribu na tribu bien-aimé famille na famille nzamba telisinga bato kobomana famille kopapa na masheti nzamba lobi anfutume ese etelemi me kimi ekozala na bao nyonso bakokimela epai na nzambe bao nyonso bakotambola na kobanga nzambe bao bakokonsidere nzambe na bomona bango nde bao wana bakozwa kimia yango bien-aimé yo moto ovandi ozozela kimia nzamba lobi nayebisa yo kimia okozwa ngo libanda te okozwa ngo na kati na krente ya nzambe okozwa ngo na kati na yesu masiya ntango yo okondimela ye otango na liloba na ye otosi ye mpo ye azali nzela bomoi mpe verité bien-aimé ntango okotosa yesu nde okomona yango yango nzambe asengi totelemela amfutume etelemi na mokili mobimba oyo ezali ya basakrifise na mabota oyo ezali ya baaksida bien-aimé bamort subite nzambe alobi totelema tobondela yango tozoresiste contre esprit de mort yaya telema liwelakaka te ebongisaka te mpe mutu teke na koya lobi esipandaka mutu okozo ozotala babie na yo me mokolo liwe ekoya ekoprepare yo te yango telema toresiste likolo nango tozobeta maboko tozotelema molimo wa kufa ya aksida baimprévu basurprise désagréable tobondela kombo na Nous venons les détruire, nous venons les chasser, nous venons d'annuler, de confondre, Père éternel, et de renverser, Père éternel, tout ce qui est, Seigneur, les ténèbres, tout ce qui est du monde, les ténèbres viennent être annulées, renversées, confondues, détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ. misala ya molili erenyaka malade erenyaka mais cette fois-ci renya Jésus etalisama na mboka na ndako amen na kati ya libota na bino amen ya sambela pe pona village na yo yebisa nzamba sunga village na yo bolingo ezala po nzamba zotalisa bato kobomana bafami na bafami senga renya Yesu senga renya Yesu arenya na mabota na yo na libota na yo na musala na yo na libala na yo na bana na yo tobonde na kombo na Éternel Dieu notre Père, la Bible dit, l'Éternel ne revient pas toujours. L'Éternel ne revient pas toujours. Yahweh n'a pas ça. Na mboko ya ngai ko Dieu. Soki na pere nyaki Yahweh na tondeli papa na yo ya makamba malamu. Ko Dieu. Soki na mboka na ngai zamba lola papa. Masiere nyaki. Bakukile nyaki. Indokile nyaki. Omangandere nyaki Yahweh papa na tondeli na yo ndeki. Na village natal, ya libota na ngai. Ya ma village natal ya bikolo nyonso ya Congo. Prions Yahweh papa na kati Yahweh papa. Na bafespoir ba village. Ici na bato bazokoma kokroire na bakulture na batradition na bondoki na magie. Sambalola prions que le règne de Jésus écoute na village wana. Écoute na village neuf
Asie, ya Océanie, Yahweh Papa, ya Europe, ya Amérique. Écoute, Yahweh Papa. Tous les village. Oh, il va se faire c'est toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ata balobi ngai nakolonga te. Par la foi. Alors, nous sommes au Seigneur na kondima bosibo zui. Amen. Donc, on osu lobiko. Osu eloko yo banda ko lukala nzela lo samo banda ko kumisa ye. Donc, on est là. Éternel Dieu, nous sommes dans la persuasion que tu as fait à notre tu as répondu à nos prières. Tu as fait à notre foi des miracles. Seigneur, Père éternel, tu as fait à notre Dieu. Tu as fait à notre Dieu. Tu as agi. Tu as fait à notre signe de Yahweh. Tu as guéri. Tu as libéré. Tu as délivré. Tu as donné la solution. Tu as éclairé ce qui a été fait à le ténèbres. Tu as sauvé, Seigneur, les morts. Tu as fait à Seigneur soutenir les peuples. Tu as relevé, Seigneur, les gens qui étaient abattus. Tu as donné la vie à ceux qui, Seigneur, étaient abattus dans la mort. Tu as consolé tous les cœurs, Seigneur, qui étaient brisés. Tu as relevé les indigents. Tu as transformé nos vies. Tu as enrichi nos vies. Tu as béni, Seigneur, ton peuple. Tu as, Père éternel, notre Dieu, nous donner, Père éternel, notre Dieu, au-delà de nos pensées, au-delà de toutes nos demandes, Seigneur, Père éternel, puisque aussi le ciel est élevé, tes ciels, aussi, Seigneur, Père éternel, nos pensées, Seigneur, sont au-dessus de nos pensées, Père éternel. Bien-aimé, wana tozoyoka losambo na nzela apôtre Jérémie Béni, musali ya Nzambe azotire losambo, batelaki na bisika ozali toyoki losambo. Béni sois-tu, éternel, Seigneur, nous sommes venus ce matin. Proclamez, Seigneur, Père éternel, le nom de notre Seigneur. Et Seigneur, nous rendons continuellement grâce à notre Dieu, puisqu'il est avec nous, il est au milieu de nous. Nous sommes, Seigneur, dans la persuasion, puisque tu as répondu à toutes nos questions, tu as répondu à toutes nos demandes. Seigneur, tu as opéré des miracles, des prodiges, Père éternel, notre Dieu, et tu as exaucé nos prières, Père éternel. Oh, sois béni, sois loué ce matin, puisque, Seigneur, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, oh, Seigneur, avec la foi, croyez que vous l'avez reçu, et nous le verrons s'accomplir. Donc, dis-moi ça, mais que nous sommes sengi dans le sang, le gouvernement de Siliko Tchakondima, esili kotalisama esili kokokisama mpe esili kolata nzoto na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Amen. Bien-aimé, biso ndenge tosangani boye elongo na bino, biso toza ba intercesseur ya mokili mobimba, tobengami ba intercesseur mondial, tobondelaka mpona mokili mobimba chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi, tokutana na ngonga ya 22h juste, nde tobondelaka. Bien-aimé,
Mercredi, mardi, mercredi, vendredi. Tosangana chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi na ngonga ya 22h juste nde tosanganaka elongo mpona kobondela mpona mokili mobimba. Biso église eza cité fidèle ezwami na commune ya Kalamu na quartier Lolo Sud na avenue Kembe numéro 27 bis ekambami na porte Jérémie Béni. Nde aza visionnaire ya église ya vision nzambe apesa biso. Ngai nazoloba boye, ngai naza mama prophétesse fidèle Nyota Béni. Bien-aimé na ye kotalisa yo ke na chaque 5h juste tozalaka na intercession nationale wana tosambelaka mpona mboka na biso Congo. Totiaka yango mokolo nyonso na 5h juste na chaîne na biso oyo wapi Congo Star. Yango bipa nyonso tozwani telema tosambela mpe mpona mboka Congo, telema tosambela mpona monde entier. Nzambe akopambola yo, Nzambe akobundela yo ndenge ozolukela bato boyobiko bolamu ekozonga na kati na libota na yo. Rendez-vous na biso na église ezaka mokolo ya samedi nde toyambaka na église. Oza mpe na problème, oza na mutuna oyo otunamaka olekisi ntango molai mpona komituna yo moko ya kotuna mpe Nzambe na nzela bato Nzambe apesa grâce akomona. Yango tobengi yo mokolo ya samedi na avenue Kembe numéro 27 bis na commune ya Kalamu na église Lolo Sud, église cité fidèle. Tika Nzambe apambola biso. Amen.